Kandi c'est important parce que les fanatiques, au moins les fanatiques, parce que bateau va respecter un barou. OK. Belvi Kandi aura kimbela, asabe mutu. Aura kimbela qui va fanatique basolo baké. Maman au couvent d'aboyete, il faut réagir, boyna boye. Et tu as vu un message naé. Voilà. Il y a un message moi on a dans solo ba. Et ça quoi verset, il y a mukuse dans la Bible. Voilà. Jésus plaira. OK. Donc maman le vient un message naé, sauf que va mal compris. Il y a mauvaise intention, surtout on a internet, na théâtre. À comprendre bango c'est bon. Encore réagir et puis message il y a belle vie. Et bon type émissionnette. Voilà. Famille Bouta. Famille Bouta. Nous avons dit nos 3 fois. Vraie famille Bouta. Restez concentrés sur Belle Vie TV. Vraie famille Bouta. Likez, partagez, consommez le produit. Vraie famille Bouta. Ne soyez pas dispersés. Voilà. Allez, capter la émission. Mais il vient à quoi Fali, ils ont engagé. Oui, opinion. Donc Fali a tout à l'heure, on a une émission. OK. 2 heures d'état, 13 000 personnes vont aller en ligne. Voilà. Parce que bah on a un zala, bah on a un clip, bah on a un concert. Mais bah on a besoin de faire un kitty, à ce qu'on appelle un fanatique. Alors Belle Vie, quand tu vois les gens dans une émission, tu vois les gens un message. On est coupé ça bah coucouté, on est coupé ça bah pêche à love té, on est coupé ça la famille Libota. Voilà. Je suis là. Je vois. J'écoute. Tout est sous contrôle. Mais après si famille Libota bi nazo yoka, nazo mona, nous surtout ezali na contrôle. Voilà. Donc nous surtout ezali derrière contrôler. Donc c'est un peu ça. Voilà. Si Belle Vie on pas boyer gabi kaninga sama kamona sala. Voilà. Ah boyer. Si on tanga tout bongo opinion monite. Tant que on a coupé Belle Vie aye. Et sopi nani et tchena na noné. Voilà. Donc à ça modèle. Au moins il va sortir médiatique né oyo. Au moins Congolais a obéi sa carrière n'est pour rien. Au sali carrière à malam on a shit au chité mabé. Chité mabé voilà. Donc c'est là concerne on peut ça ya Gabi bah émission ça est importante et plus ça na film. Faut pas avoir la vie privée. D'abord tant yo muto so la vie privée muto. Est-ce que tu as vie privée na? Voilà. So hôtel muto roi ya gola. Aso ba vie privée bato. Mais ça ça na hôtel moko boye réception libanda. Par contre bambo pe libanga tout yo na miri au tout est pour zoki. Voilà. Autant na vie privée mabe, moi si moko boye au Afrique du Sud. C'est pour ça so pour ba la Zulu baby ça ka mutu et ba na bate. Mais on va ba vie privée ba de OK. Mais à comme culpabiliser comme le beau, bah ta théâtre tu vas ça ngana sur la chaîne, na me kokoma. Hypocrisie. Ngana ya wana. On dit que hypocrite à libosoye. Tout non moi. Il y a les gars pas faire ça le ba que ba commander ba ça ba hypocrite. Mais il y a ça na vidéo le ba pomba scène, Belle Vie. Pour la chaîne, Belle Vie. Mais aleki na émission ya tantine wana émission la bangwana ya famille wa. Ake ko lo ba ke bah ta théâtre de ba no bisanga na sala ba chaîne. OK. Et ça ingratitude. Sauf que si c'est réellement d'inspiration à lobby ou à des ingratitude. Voilà. Puissance c'est ressemble à ma sangane mo bakoma mikala. Ya mi bale belé to mona kona kwa tongia. Voilà. Akoma ne mukala muninga po muninga soma masanga. Ouais, si tu soma masanga. Akoma mukala. Akoma mukala muninga. Voilà. Bijou la reine a muninga na binoté. Et puis so tali bijou la reine. Bino surtout bolo bahana. Na nenga bien pena. Tobino quelque part bijou la reine a kati bilamba, Miss Lolo kati bilamba, tendance à kati bilamba. Nani ba osepela na mutakala na yo. Voilà. Lokola lelo ba bi ke si la soit disant yemta asimi liste kingakati. Yango bango faut pas les gagner, miso ba tira ka Belle Vie pour ba sepelisa si là. OK. C'est ça, yo faut pas comprendre loko wana. Tout a na succès té, ayebanité, et loko té bo tcha na miniature point, bo finge point. OK. Soko suis bolokoko. Aussi Yagola, aussi Tendresse, aussi Miss Lolo. OK. Au moins équipe voilà so basala équipe wana. Équipe à basi ya bitula. Belle Vie ninga zana atikala kozela loso na soso ya mutu te. OK. Mais ebele baloba na te fela basela loso na soso na bona ne pas Belle Vie. Voilà. Makala moto na mutu na bango. Voilà. Bino kelanda bata bongo poani. Naleti bango bango sotana. Ya omoni
Cette fois-ci, tu as filmé. Voilà. À quoi là? T'as niveau à niazo tiré si là. Soit disant, on a ça bakou, on a ça tata moi si. Parce que finir le moine. Voilà. Finir ni ma quoi là. Mais aux autres, il y a des jours. Au moniteur, même ça suit mon bali. Bijou bali air nini. Même ça n'a pas la air nini. Voilà. Et puis mon bal anima quoi là. Journaliste d'investigation. Accueilli qu'on matière. Voilà. Papa bah toi pas la misato. OK. To quoi qu'on soit maman na to tchena mini moi si na to tchena miniature maman ba né. Bazo mona ke ba film ba belle ezo talama. Siko bango bazo la biso distraction ya ko finga. Oui. Soki bango ba fingi. Biso beto finga mais biso so continue ko talama. Ya bango so continue na ko zinda. Okiti lisusu libulu. Okiti libulu. Na ba ke na libulu. Sina talama ta. Voilà. Soki ba benga ba nani? Ba San Salvador. Bilo so beke mundele. Bijou la reine ça ajni. Mam c'est na ça ajni. Bijou libale kufa, ekufa te ezale ezalate. Mais ba salela devoir ba salela ka rêve à moi na moi si nyonso. Rêve au maman na mina zo ko lota na kimukolo. Na ja ménopause. Mais Bijou déjà ça lango. Siko yo ba réseau zoya na mabundi do minene infidèle ki mo mobali. Oh Bijou la reine ça va. Mam ça zo bala. Nicolas Mbongo, Nicolas $50. On va noter que parfois ça va dire qu'on a coupé WhatsApp pour que la moutou. Lelo Miss Lolo, elle est incapable de sortir, de parler, d'insulter nani anima kwakala. Voilà. Abi mama finga anima kwakala. Tala niveau anima kwakala zo finga sila. Tala ninga zo chola sila. Baba kuku ba fongola misu. Tendresse. Miss Lolo, ba ko finga anima kwakala te. Donc famille Bota Nega mère alobaki focus film, focus prière. Famille Bota na bisaki bino modo treza moko. Olongoli bilambana sotikale mutakala olai na sima. Otangi komba mutu no sosole karate va finga belvi. Tendresse, Miss Lolo, Zuma, Irano mukuse semi bantu. Nani susu? Comment nani? Ya yekutu. Yekutu mwa bala kele mabeza te yemona olibabe. Tony na boyaki koloba makambo oyo nabaki nzambe kabola nga na likambo eza sans impact sans idéologie na age na ye ser oyo bazobala na bazokende na prédote après prédote bake dote civile oyo likolo lokoso mwa mobali tika lokoso akokelo lia biliele ava bana basi bana mibali botimba na teka kolia biliele te jamais est-ce que yagola lesa o te c'est bon. Maléo. Bon, et puis dans le chef Fabel fait ça ini et donc ici là ça merci Johnson. Parce que la matinée sur bazar maman passe par rapport à âge et un problème. Par rapport à âge, c'est bazar maman passe par rapport à âge. Ouais, gamin on en a. Chinedo. Toi tennis. Yakutu. Nani, mère mambo nani, okuchuku. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima
Voilà, c'est le temps l'embelli piqué par Machette. Et yo, y'a quoi là-bas? Non, ben de miss, non, ma transparent. Merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Voilà, j'aime bien les télévisions. Moi, votre humble serviteur, Tegas Perfumaïs, pour moi, là-bas, maman. Les chouchous de tous les mamans du monde entier. Les gars, les boulots m'obligent. Les boulots m'appellent les mêmes au fin photo. Merci pour la fidélité, pour l'accès biso. Parce que vous vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso pour avoir la Tegas Perfu News. Pour que vous abonnez, vous savourer vraiment. Bah, émission ya kitoko voilà tout le monde message à maman la façon dont maman a tenu message donc famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Mokil Mobimba. Le 11 mars c'est mon anniversaire. Vos souhaits, vos cadeaux, vos messages, vos appels, ça me fera énormément à plaisir. Et donc le 11 mars, moi là-bas maman Azobotama et que ça la biso vraiment à plaisir tous là ensemble n'a pas orphelin parce que biso n'a pas orphelin parce que biso mo tous orphelin na ba orpheline donc voilà. Par rapport déjà maman commis film avocat les anti-serres on a vraiment maman relaxe biso présentation d'artiste na biso na avocat et puis trop bêtement les solo par rapport à propos tenir Gabi concernant message à maman pourquoi qui me t'aime maman b il y a boya Gabi le baki aux alara ndeko belle vie aux alara moro ya belle vie mais maman petit message. Pourquoi vous savez pas si tu as propos on a pas Jericho Betox par rapport à propos de Soana. Bonjour Jericho Betox. Bonjour Tekas Perfu Maestro. Bonne santé. Oui, santé qui m'a sauf kaba moi moi toujours donc ouais ça phase au what phase donc un son net exaté voilà je suis là papa pour ta famille Bota le message à maman là on a dit message à maman c'est le non message à Belleville Kandi est important parce que les fanatiques, au moins les fanatiques, parce que les bateaux respectent. Ok. Belleville Kandi, il y a Kimbela, ça fait Moutou. Il y a Kimbela qui est fanatique, parce que maman, il faut réagir, et tu as un message. Voilà. Il y a un message, et ça quoi verset, il y a Moukoussé dans la Bible. Voilà. Jésus plaira. Ok. Donc, maman a donné un message, sauf qu'elle a mal compris. Elle a une mauvaise intention, surtout dans Internet, dans le théâtre. Elle comprend que c'est bon. Encore réagir et puis, le message est belle vie. Et bon, si une émission nette. Voilà. Et ça m'a dit, elle laisse la famille na bango. Et beaucoup de mibala là-bas, na bango. Voilà. Et beaucoup de moi, si na bango. Et ça problème et puis, on a un message de 2 minutes, mais qu'on a 40 émissions, 50 émissions, et puis l'Obama. Et pourtant, il faut battre la leader dans la sortie médiatique. Est-ce que Bim sera une émission? Voilà. Donc, mais pour le Niga Belleville, quand il a une sortie médiatique, il faut être une émission, il faut être une émission. Ok. Belleville, il faut une émission. Voilà. Allez, il y a une émission. Belleville a fallu, ils ont engagé. Oui, opinion. Donc, Fali a tout à l'heure, on a une émission. 2 heures d'État, 13 000 personnes vont aller en ligne. Voilà. Parce que les gens ont un clip, ils ont un concert. Mais ils ont un kiti, ils ont un fanatique. Alors, Belleville, quand tu vois une émission, tu vois un message. On a fait ça, on a fait ça, Péchalov, on a fait ça, la famille Libota. Voilà. Mais après si famille Libota bi nazo yoka nazo mona nyo surtout ezali na contrôle. Voilà. Donc nyo surtout ezali derrière contrôler. Donc c'est un peu ça. Bercy c'est un peu ça quand on a Gabi sortie médiatique naé pour un message à Belleville Kandi la patronne au juge on est on ça analyse ni. Bon ngai makambo ya sœur na biso Gabriel na boya pena ko lobango na boya lobango moni basser na biso bisere ngo batika za mukolo nanga parce que na mwana émission mo basai na mbani kelo batebele babenga ko mukolo za no mwana muke ngapela sina yisa batuke papa wemba banda benge papa wemba mais vient na biso bozi za mukolo papa wemba. OK. Uzomona donc babenga ka iza kwa faire gola babenga ke papa Hervé. Voilà. Mais batu mususu otali babenga ke papa Hervé ba mikolo na ye. Voilà. Donc eza comme mo balatisa ya lokumu. OK. Donc ngai so na loba ya Gabi et ngolo ba ya Gabi za mukolo na ngate ngana na lingweleti. Voilà. Et puis
naza deya na koko OK mwana nga deya pesinga koko na yo benga mutu yeye nini mpona sutuka obe mpona sani voilà et puis responsable on naza donc ser na biso nga nalobaka chaque fois Gabriel aza artiste oyo atiki empreinte bana ebele baosala théâtre lelo so alata nini jipa mokuse azolata sexy soko otuni alobaka Gabriel donc aza modèle omoni basortie médiatique ne oyo omoni congolais ayaka kobebisa carrière ne pour rien osali carrière ya malamu na shit oshite mabe voilà donc c'est nga conseil na opesa ya Gabi baémission ezalanga importante plus azala na film voilà akomi kolekisa baémission ebele bato bakomesaka no na émission mais soki osali ata filme na yo moko otya na chaîne etalama te bato bakomosa eloko na baémission mais c'est pas bien ntango bato bakomota loka na baémission carrément okwesi chaîne na yo olotourne filme mais bato bakosa eloko na émission c'est pas bien mais c'est pas bien mais kotola ya Gabi alobaki ye aza ndeko ya belle vie mais message ya belle vie ye azalaki motu moko ako apuye yango mais comment ya koya acontre message wana ezalango important te motu aza kaka motu voilà et puis na mokilo toza o double discours eza trop bato ebele baza bato ba double discours donc olanda no makambo wana te donc nga mpo na nga oyo nyonso to ya Gabi azoloba ezokonte te ekonte te eza nil et sans effet na belle vie ekosala mpe eloko te ngai na ocomprendre baartiste comédien omona artiste comédien aza moto ya nzala artiste comédien oyemingi baartiste ebele nde bazalaka baartiste comédien insuffisance ya kosomba masanga na ye mo bakoma mikala ya mibali ebele tomona bango na kuma tongiao akoma nde mokala moninga mpo moninga asombaka masanga akomi mokala moninga nga nde ligérie nde naza awa nakosala makambo bango basalaka te eza soni lokola lelo bayebi ke esila soi-disant ye moto asimbi liste akinga kati yango bango mpo balekaka na émission batiraka belvi mpo basepelisa sila c'est ça yoka mpo bacomprendre eloko wana bango bakotika kotire belvi te tanke bayebi ke mokanda buku ya bomoi soi-disant na bango sila nde moto asimba yango mais sila yango mpe ye mo mpo azotala amonake bato baolinga ngaka po soi-disant balelo mama olive nde moto atienganga mona ndobenga bato nayebi te wana selon bango mpo bango nde bazo bapesa image wana mais en soi balingaka ye te donc belle vie soki omoni moto afingi ye kozwa yango te ke azofingi boye mpona nini eza litanga mai na océan donc ya Gabi en tout cas nga azokamwa naokamwa mingi nazalaka na respect mingi mpa na ye epuis nga nakoya kocorge na émission te voilà mais oza mutu quand même oza boyebi mwana moke abetaka mbunda bakolo te nga na mwa moke mpa na ye te nga na mwa série 7 oza mwana série 7 mais kotala déjà ya Gabi na esprit azalaka nango mais kotuta bordir kotutela ndeko no bordir oyo alanda ngo na bamatanga oyo alanda na bapasi na balolenge tout ozomona teke esala propre te ya des gens mpe bakomoboye basi belver mpo aboya ya Gabi kaka ndenge osamaka mwana osala wana voilà aboye te sikoyo ntango atuti bongo opinion emoni te ntango sikoyo bakamona akufeli belver aye esopi nani etie nani honore belvi ndenge aza wana atikala kozela loso na soso ya mutu te mais ebele balobaka na te fela bazela loso na soso na bona ne pa belvi makala moto na mutu na bango bino okelanda bato bongo po ayi nga neti bango bao nyonso tana yango moni cette fois-ci tofilme bato donc hypocrisie wana tolingi yango te eloko oyo bazoya kotire belvi ezali kaka kinga kati kaka bayebi kaka ke esila omone papa ngwasa aleka na émission ben papa ngwasa aleka na émission aki alobi ke en tout cas tosambeli mpenza sila akomi na place oyo mpo bato mosusu ntango bazalaka wana mais yo okendaka Turquie soi-disant koma na poto papa ngwasa jeune mo papa ngwasa joue théâtre papa ngwasa comment bo ero ngana ketanga komona esko na ebele ngana ebeka na papa ngwasa nga ero ba nayebi ba bandeko na biso o baza na théâtre loko ba gesho ba décor ba osa ba succès neti ye aza na perte de vitesse akela lengi na plateau lobi ke alobi o esali bien ndenge batie mpe sila biso mpe lelo ekomi mpe tour na biso ndenge batie ser na biso sila omoi teke wana eza
les corbeaux et les renards. Pas vrai. Tout le monde a catalan. Na moni ndeko na biso sila leke mission. Omoni pas comme une soumu ta double discours. OK. A changer langage. Oh, yé moko yaka ebisaka biso ke Belleville apesa elikanisa ça la chaîne. Voilà. Mais a komi culpabiliser comme lobo, bata théâtre to babisa ngana ça la chaîne. Na meko koma. Hypocrisie. Nangana ya wana. Omoni ke hypocrite ali boso ye. Tout le moi. Il y a les gars pas faire ça le ba ke. Ba commander ba ça ba hypocrite. Mais il y a ça na vidéo le ba pomba scène Belleville. Pour la chaîne Belleville. Mais aleki na émission ya tantine wana émission la bangwana ya famille wa. Ake kolobake bata théâtre de ba ndo bisangana ça la chaîne. OK. Et ça ingratitude. Sauf que si c'est réellement d'inspiration à lobby ou des ingratitude. Voilà. Pour les gens qui gida. Si c'est réellement que batouara ne doit pas ça idée. Si yo lobby ko so ka inspiration film na ki bonzambe. Voilà. Oh yo sko lobby les gens qui bonzambe. Double discours. OK. Yango monique. Mais quand tu as propos na ye na émission parce que il y a biso na maman quand tu as propos na émission na concerne biso ya billet la façon dont est-ce qu'il y a lobby ngo na sens ya bana. Nga na santa que émission azaki trop culpabilisé. Voilà. Conscience hein. Conscience. Au moins que mutu mo basa na dette morale. OK. Aso defa mutu eloko moko bu. Tala. Bien na honte ba bobo ça les nominé. Voilà. Mais mutu te. OK. Émission na donc l'équipe na faut pas à revoir les sous ba bande l'émission. Et suite compter péter. Et compter te compter te. Pour la vidéo circuler tout ça là par rapport mais la monnaie apparemment bah tout n'a que question côté. Ba vidéo circuler. Ba vidéo quand circuler. Na lobby hein. Makama ko na olingo lobby la ngote. OK. Mais to kenesko yo na pembe ne bango ba pembe. Voilà. Lelo mwana lokola ba rési. Osana infidèle qui mwana mobali. Osana infidélité ya ki mobali. Voilà. Na linga mwana na mingi. Ba rési. Lega camarade nanga. OK. Janine Kalanga. Muluba. Ba rési osana infidèle na ki mobali. Pour l'accent qui mobile non infidélité. Mais aux autres canadiens il y a bijoux. Au monité, mam sa su mobile. Bijou bali air nini. Mam sa mina so bala air nini. Voilà. Et puis mobile ngo anima kwa kala. Journaliste d'investigation. Akei ko zona biso matière. Voilà. Papa bato bala misato. OK. To kwa ko so mama na eto to chena mini mwasi na eto chena miniature mama ba ne. Et puis wana mundele te. Wana ba mindelo baliaka mapa na mwamba na poto yo. Wana mundele. Obi ba tusu baba complexe. Portugais. Na bité kaza portugais. Ala soki baba soki babenga o banani. Ba San Salvador. Bilo so benge mundele. Bijou la reine za ajni. Mam se na za ajni. Bijou libale kufa, ekufa te ezale te. Mais ba salela devoir ba salela ka rêve moi na moi si nyonso. Rêve o maman na mina zo ko lota na kimukolo. Na ja ménopause. Mais Bijou déjà ça lango. Siko yo ba réseau zoya na mabundi do minene infidèle qui moi mobali. Oh, Bijou la reine attention ça va. Mam ça zo bala. Bino ba omoni ke bino ba frère ba chronique tie. Voilà. Donc yo zo ko la campagne ya libala ya mwana mwasi ya mukolo na ajwa. Voilà. Eza passé. Eza passé quand la lelo yo Bijou la reine aza insulté na ba lolenge tout na ba réseaux sociaux. D'après yo ko bani pour bande ko tout bazo ko insulter Bijou la reine. Ah bon, c'est normal ba finga Bijou la reine. Voilà. Mais Bijou la reine a sandi na makambo. Oh, est-ce que Bijou la reine a olé quelle mission? C'est ça le problème. Quand ça l'équipe on a succès. Mutu azo na succès te. Ayebanité et le côté bo tient na miniature point bo finge point. OK. So aussi Bolokoko. Aussi Yagola. Aussi Tendresse. Aussi Miss Lolo. OK. Au moins équipe on a so basala équipe on. Équipe a basi abitula. Tanya Mabedi aussi. Tanya Mabedi. Voilà. Yego tu faut basala Serge Afwa. NKB aussi. Mkawaza mapeka kwa mwinda petrol. Tala pena click ya bana basi wana. Voilà. N'est pas ça, les cas de 34 ans. OK.
tala niveau biso ba mibali tolo ba na émission na ko buna na zuko na bali moi mwasi mais yo bino ekiri na bino wana bozo koloba bo finga bijou la reine sali bino ni kombo bijou la reine sala ngona na théâtre bijou la reine Kilimanjaro voilà est-ce que ba reza sala théâtre akoma la kombo wana Tanesa sala théâtre sala kombo wana Miss Lolo akenati pas président la vie sauvé à sala théâtre akoma la kombo wana vraiment théâtre ça passe théâtre ça passe donc ça passe comment on a cliqué à baba la basi moko mikolo ole bozo atabolu ka mibali baba la bino bobo tabana voilà misusu pende bazana bazana ya ba koko ole bolu ka misala malonga te parce que en réalité na kati na bango journaliste azate voilà na kati ba bazana surtout journaliste azate ba chroni mama journaliste azate mais côté la bango journaliste azate côté la lelo oyo anima kwa kala ye azotumba zaire au toucher babord te ngai na zo benga tendresse anima kwa kala zo finga sila oza wapi voilà azoko kwa koloba te po ayebi anima kwa kala sana ba voice na ye OK tendresse so za pena mwasi bima finga anima kwa kala omoni siko place na yebisa bango nga za esprit koleka bango nyonso OK donc mutu moko boye akoperdre kibomontone likola mbongo likola $50 obanda oteka bavoice baninga ozwa na groupe ya WhatsApp otekela mutu lelo Miss Lolo elle est incapable de sortir de parler d'insulter nani anima kwa kala voilà abima bafinga anima kwa kala tala niveau anima kwa kala azofinga sila tala ninga azochola sila babakuku bafongola misu tendresse Miss Lolo bakofinga anima kwa kala te bayebani basekret tala anima kwa kala ninga azofinga sila OK baya koloba kutu Miss Lolo anima kwa kala baki yo kutu soko meki na voice no moko kotumba YouTube obike bana na batonga sila makasi OK o akabela biso ka ba $20 tolobela ke ka tika toloba so to yebaka leti Miss Lolo so na yebaka na ngana kena ngapa dina na wa kop na o anga kutu na bebisala tendresse akosa bato camarade ne Belvi to bava na nini na ngiringiri pana bino place bosoma lipo ezanga na cimetière voilà so boyebana ka wapi donc ce sont des bana basi moko baya bandoki ba esprit mabe donc baza bata kolanda te. Merci beaucoup Baza Batakolanda te Jerry Kobetok c'est le maman Belvi a commis film avocat avant le maman film zo chaîne asila zo chaîne à Belvi tala ba film actuel et les kalelo nani otala OK donc famille bota boza na pesa bino cours voilà lelo so boye bate bato asila ba finga Belvi poani soki ba côté na chaîne à Belvi TV bazo mona ke ba film à Belvi ezo talama siko bango bazoyela biso distraction ya kofinga oui soki bango bafingi biso mpe tofinga mais biso so continue kotalama ya bango zo continue na kozinda okiti lisusu libulu okiti libulu na bakake na libulu sila otalama te ke kotala filme nazo sa siko sila otalama te est-ce que lelo mutu akokuta otalama te olebo osalele promotion bino bozoyende kofinga ok bato bazoyine lisu makasi et puis na ye moko pe na yebi te so azo amona ngo ba amona ngo donc apa lo ba zala makasa ko contrôler te contrôler ba ngote si la hôtel matin ngam na yebi so kota na YouTube asila kota na YouTube Belvi o mona o fingi Belvi o tongi Belvi rendez-vous na guichet voilà rendez-vous na bafle donc to kita to mata famille bota la maman chérie à moi aussi. Maman ni malonga na Canada. Voilà. Oh maman Fifi makuta na États-Unis. NK na dikid. Bango nyonso to ba no yaka ba no finga kaka Belvi. Po ba tekama ba sombama. Po ba tanga komba Belvi. Ba cha Belvi na miniature. Voilà. Donc ça passe ngana okamwa. Bon ça peut ka photo artiste ye moko. Artiste nani. Ta artiste akezo mobala ba takangine photo. Et puis mon bal on a tout dans la mibali combien OK bazo publier biso mon notre papou bakati mutu ya mwana muke mona mona kiwa OK siko za suyete baboyani akomi susu na babenga bona miracle eza pasi ero yo penza
yango libala ngo asutukeli yango toni na boyaki koloba makambo oyo nabaki nzambe kabolanga na likambo eza sans impact sans idéologie na age na ye c'est héros bazobalana bazokende na prédote après prédote bake dote civile héros kaka ndenge na 18 heures boye. Mais j'ai dit que est-ce qu'ils sont censés vraiment qu'on a la télévision ou télé vie privée là-bas? Parce que les bateaux basam na mauvaise intention. Ils ont bateau ba comprendre makambo te. Voilà. Mais les faire ça là, ça va filmer. Il y a plus à travailler ba film. Voilà. Prévenez sortie médiatique né et ça li ba émission net. Voilà. Mais alobara trop une émission à ça musala na soko tali kaya sila. Voilà. Kana yo babenga babakouk. Bango ka ne bayaka ko banda. Voilà. Tala banda pasteur de la foi loba. Si le loba nani bayaka na provocation. Faut pas ko baka vie privée. D'abord tant yo muto so ko ba vie privée muto. Est-ce que tali vie privée na? Voilà. So tali muto lo ya gola. Aso ba vie privée bato. Mais so ça na hôtel moko boye réception libanda. Bako bambo pe libanga tout yo na miri. Tout est pour Zoki. Voilà. Autant on a vie privée ma belle, moi c'est mon robot, au Afrique du Sud. C'est pour ça, c'est pour mon bal à Zulu, baby ça va au Moutou et Banabate. Mais on a ma vie privée ma belle. Donc ils a passé. Ngai na loba ngo chaque fois. Belle vie contrat na yé, ezali rendez-vous na yé ezali. Tu peux imaginer na 5 mois, na 5 na année 2024. Année 2024. Na 2 mois pamba. En 2 mois pamba ça les 5 films. Voilà. Sikoyo, muto a produit ba film ene belé bongo, azolia mbongo asala entreprise na ye, ale besoin na distraction mo ya mama mikolo, nyovi comment pesa ba mibali kanda. Voilà. So tien nyovi mobala hostile comme on est le roi démon. Ale besoin na TV, ben via c'est l'autre côté. Ben via yo mo non on a problème non ngana to la ndako ezanga climatisé. OK. Likolo na ngokure kei, okomi komi beta boy. Ale ben via zola lesika bien, azala mbongo na ye, muno roi tendresse. Ah la climatisé. Place à vendre canon les gens tout autour ya ngungi. Tout autour ya ngungi ala na ngungi ala mukana ngungi. Ana malaria na. Ana malaria na endo ya sir. OK. Siko kwa ko finga dani. Voilà. Omania, comment ça on mboka moi mutu no sota finga ne mutu nenga lingi. Voilà. Ya passe. Depuis les brins aya qui na ba vérité à somo, tout monde tendresse à somo isouté. Azonga te. Azonga te. OK. Yo sakana. Ata bem ma ve monenga vandi wana soki asala likambo bobe se bem soko ye lisusu na obi manika tanga komona na makambo ya ba visa. OK. Ayo chéri yo. Bon c'est mec no kuta peso visa te boka fala peso visa. Et na beta keni. Manika so ye lisusu no beta lisusu ordinateur. Tout la musi ya ça. Ayate. Ayate. Na beta lisusu ordinateur. OK. So pa so pina bana e. Na bien. Donc on kimi ça et donc ils ont demandé tendresse les bras yebwa beti biloko akimi. Voilà. Aya déjà quoi so nyeti moto. Tout le monde so nyeti moto. Apumba musika. Aya soute. Aya li soute. Donc tendresse ça yate. Et puis yo so baka les bras. Tendresse a finga ni makwakala. Moi j'ai même ma main coupée. Mi balé. A finga ni makwakala. Ta niveau ania so tirer si là. Soit disant ngana za bakouk, ngana za tata mwasi. Bazo fingelo mwana. Voilà. Finga ni makwakala. Finga ni. Comment on est la jemima kate? Comment on est la tekate? Voilà. Comment on est la ni mwana suka biankate? Voilà. Kaka nanga yo pete finga ani total. À répondre ni makwakala. Na parele écoute na chelo $100. Voilà. Finga ni. So finga ni lo ba numéro na otine lo na M-Pesa. A finga ni te. Alors siko baba ku motala batu bwana bango. Batonga kasila na ebisio. Ba force nele kopi. Mutu mba pesa ka batu kaka $20. Voilà. Akabaka ne kutu te to mona na kutu na yede taba ninga kuna ba mona na kana belle vie. OK. Ba mona na bino ndenge ni na mona bino pe boza ba vrai te. Voilà. Muta kuta na bande kone abike ba vrai. Voilà. Est-ce que Belle-Vie akobangela Jemima? Jamais. Akobangela Bijou la reine? Jamais. Akobangela Ngatoyo? Jamais. Mais si la zobangela tendresse. OK. Akobangela Miss Lolo? OK. Même eza ko papa mo wazala kata ndaka zobangela bana ni. OK. Basa ba bomba retardement. Si on mutu na bino mongo akobangela bino let izuma. Voilà. Pour mon si il fallait ça la portrait. Aki etikele.
Donc la bino mawa. Bon ça la makudiangana au bakongo balo. Makudiangana. Makujos. Voilà, merci beaucoup, Jerry Kobetok. Mais Jerry Kobetok, c'est le haut et ceux qui conseillent. Batika Bijou la reine. Voilà. Bijou la reine a mouninga na binoté. Et puis sur Otali Bijou la reine. Bino surtout bolo bahana. Na nenga bien pena. To bino quelque part Bijou la reine a Kati Bilamba, Miss Lolo Kati Bilamba, tanda sa Kati Bilamba. Nani ba osepela na mutakala na. OK. Boni busoba boko bino ba basi. Tala basi ya tout a pilipila mikena matungule bele pona kolia ba. Ta bino ko saka bo invitenga. Bo invitenga yi. Wane nene ba tout a pilipila. Bijou tala mais bon on va la Bijou la reine na Sonia. Moi je te jure. Eh, moi ça mupenda pembe bongo na kati ande. Non, ça va. Moi ça nduta te. Ana nduta te. Boni busoba boyoko. Na wa senga Bijou la reine ambeki sanga pa maliko na bino. Boni busoba boyoko. Eh. Ozo mona bango bazo pakwa no ba nyopi zo swente. Pourquoi nous devons soigner ça libérer la ligne de géographie qui dit voilà pas venturier moi papa oh monsieur so miss lolo donc et ba na katena uku tu ba bien continuer ba la kankoko et ça kankoko lo cham kankoko peuple normal peuple normal ma ouais kankoko lo cham et banda la kota ça c'est des talibans que zona muto oyeba voilà, nous sommes vers la fin, ma soeur, la mise avec Jerry Gobet. Donc, Jerry Gobet, vous avez un message clair pour lancer la bande de côté famille Bota. Un message clair, famille Bota. Donc, consommer toujours film, mais pas toujours consommer. Déjà, lobby, il a une présentation d'artiste. Voilà. Lobby, on a dit que Natongo ni Kotaka. 10 heures et Kotaka. Voilà. Bon, on a filmé, on a dit que Sika, avocat. Avocat, ils ont filmé. On a dit chaque fois. Avantage à Belleville à Komakaye Moko. Voilà. Mais selon les informations qu'on a, Beli, attends les guides d'émission à Yekola qui a comment au coma. Moi je ne pense pas. OK. Ah, na émission ben à Yekola coma. Moi je ne pense pas. OK, c'est là jamais commencé. C'est là au comaté. Là ils ont compté. Donc Belleville à Komakaye Moko. Voilà. Donc Belleville n'est pas dans la bino musala. Belleville azali wana azokuma. Akuma milimo ya batu ebele. Voilà. Tendresse nanda kuna zana incapable de recevoir na musala futa ke $100 par mois. Miss Lolo MK na ba onyo so ba boloko tu vino so e banate pas fait. Voilà. So ba ko memo be ba memote. Oponaka ba place mo ya bien te. Donc famille Bota ndenge ka mère alobaki focus film. Focus prière. Famille Bota na bisaki bino mode ordre za moko. Olongoli bilambana sotikale mutakala olai na sima. Otangi komba mutu nyonso azoleka te va finga Belleville. Tendresse, Miss Lolo, Zuma, Irano mukuse semi bantu. Nani susu? Comment nani? Yekutu mwa bala kele mabeza te yemo na libabe. Moi moi ça ça na hôtel. Mais réception ça libanda. Et boss ko so client ça yete. Joye moko mosuka neni te vambana la rigueur. Voilà, nous sommes vers la fin, ma soeur. Tala ya golo za bokula Belleville tolinga ko toucho mingi te awana Jimmy Limondo na Jimmy Limondo oh atanga yo so ba Jimmy Limondo bazotanga yo dédicace to kabona te yo so tanga Jimmy Limondo seka za ando chabino male bambanda to sisala kwani koloka bana batu boya gola utamwa kana baswafu bo bana mike mibala bambula na mino bahate. OK. Biso bo mona biso te. Ozoka utamu mama mukolo bongo mena masanga na kazali bayo zo mana bana mike. Bo pesa mitakala no respecter moi. Mais c'est Google yoki. Ah. Donc ache yo na Jimmy Limondo mamana. Boko passer ça. Boko passer ça. OK. Moi ça so sanga mobali bo. Ah. Bon, merci beaucoup na batutu bolandi biso. Voilà. Bo tenir nga rigueur te. Oh Monique na lobi mabe a supporter. Na pardon te. Voilà. Oh. Ko fingo ba finga Belleville. Ça n'est trop élégué trop. Voilà. Mais ngai na boya na TVT na finga sila jamais. Jamais. Je jure fidélité devant Dieu. Mais na kotali sa sila oyebi ko komater le rôle à Belleville. Voilà. On est injurité. La vérité. On est injurité. Puis si là, il y a place à vendre, il y a Belleville comme ma fille, mais voilà. Eh, là, la vérité. On est logique. On est logique. Mais on a TVT na finga yo si là yo non. Dans le chef de Belleville ça ini et do ici là ça merci Johnson. Parce que la vatika so baza maman passe par rapport à âge et un problème. Par rapport à âge, c'est que baza maman passe à
Par rapport à âge. Ouais, Gabi, on en a. Eh, Chinedo. Bonne Thérèse. Ah, Yakutu. Nani, mère mon boy Nani, Okuchuku. C'est what is a black? Ya Gabi na ngai. Na côté la comme kasi hein. Ok, Chuku. Na finga makutu pona yo. En tout cas, tolinga ko mingi ya Gabi to comprendre. Voilà. Ezane empire du mal les yeux. Empire du mal. Empire du mal les yeux. Ok. Bato balinga ofinga batu mingi balinga ofinga batu. Bo finga mutu oya salisa yo. Voilà. Ah. Na vinze te bikisa ona nkoi na zamba bakata yango te. Normalement. Teka ngai te ko pesinga mai na kopo un jour. Atala ngina bomona otabola mosayela ngai. Na logique. Mais natala ka lelo. Zuma oya zaki to fa ine boye. So appelle Belvé kota bi géri na ke kozwa mbongo. OK. Zuma minu tiao. Belvé tableau moko. Afuta batu ndenge mona batu ba jouer di tableau. Eza na mutu asalelanga marketing à Belleville kwa Zuma. Malgré ya eko yeba na kimukolo nga na ebi Belleville depuis. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Mais azaki paniquer sera na zoya na machine na nocha libanga na sima. Mukongo na ngwe bukana. Eh ya na za makasi na biloko restaurant. Yoka pondu na kwang na fufu. Non sombele. Na moi sera balobaka wana. OK. Laissez bon beaucoup là bango. Ni Merci beaucoup, dédicace tout comme en tout cas, merci na batutu bolandinga maman Mamicho na Monaco. Voilà. Il y a la famille Bota Warriors. Sœur nanga Chantal Bomolo. Il y a Zané Afali Poupa. Merci beaucoup na Sœur Nabiso, maman Fifi Makuta depuis les États-Unis, maman Annie Malonga depuis Montréal na Canada. Et bambote belé la batutu bolinganga kota Belleville na kota Fali. Mais kota Fali, tu as na batu nyos. Bon, ça ça m'a théâtre et na musique. Voilà. Bon, quand on caboli, ça na TikTok nanga et comme TikTok en famille Bota, na TikTok ba Warrior. Naza troublé. Mais na ça rabino pas Belleville, toi na ba Gaulois. To ça ba Warrior, ba Spiritas et ndenge moko. To ça pe nemo pas Fali. Pas Fali pe ba Bakuku pe basa. Voilà. Ma famille Bota pe basa. Donc nous sommes on est ensemble. Donc ezala na ndenga bien et on sala bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeka toto lo kelikole za na libaku te même ko lokuta na libanga na kombana kelikole za na libaku karama be ko te merci koyo tendresse nazo zela yo voilà tika na makamteka lobi ne komisaka yane kizengi olesaka yezakala voilà moi mobala comment manquer famille liko na alisa ya ndeko règle kasi omoni era ne Karim Mokonza lesa makila ka nebe o wana pa lesa pe bani era moko era ramse OK bo bona Karim nga lobate bo landa keta koma kizengi ngam na lesa makila nanga ah d'accord ya buku likola lokoso moi mobali tika lokoso akokelo lia biliele pa bala basi voilà bala mibali bo timba na OK teka ko lia biliele te jamais est-ce que ya gola lesa lesa o te c'est bon Maléo bo tika Epilili! Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.